mbote ya mingi na bana nyoso ya ne Congo na mokili bumba bozali kiembote wana ne Congo na nzaya mvimba mwakululuni nanga mulomba tulinanga koenovo lukisoni kesa mulomba tulinanga bomi komisa na kanal na biso kombo ya kanal na biso Ana ne Congo ANA space NE space Congo KONGO. Apagizama ilengi kulubuna ko kizee koko eno diaka maimona ngemono malumona oyo ezalaka mingi rubrique na biso ava tobanda programme na biso tobandaka na nzembo ya konono. Numero na biso ezali 004 740 40 22 327. Na Angleterre tozali basé na London City. Wakunga mona mukonono apangiza ma itazen kaka imona abo ikilumuka ikituke nuni bo mugwali nange nkungo konono kasi mutu ngini nanga kile ni kilumuka ko linu kitika nuni ko ikilumuka kasi baito lukamba nzebo mwakululuni nanga walutwa kwenkunga emenga munitu mukona zakamini nanga munitu konono video kamantambo mama mukonono kamantambo enkunga kumuna konono mugwaluli nanga mambo topobe mono enkunga muna konono changu muluaka inamuka itwa luaka komanu Zakaria Dioko Pilula Engenzo Luvonda Leonardo Manu Costa Matondu changu muluaka inamuka twa luaka ko Manu Ngombo Masivi Maître Jibril watu wa kwenkunga emenga munitu ni tukatwa zaka mako mnumbaka nyina ngepepe muno Emmanuel Manzambi kuna Belgique tukumboni wao tomona we ditumuka kaka Mampasi N2 kuna France na Lyon. Ah, les petits à moi, les petits les blancs, na Hollande, Simao Matondo. Waito egwen kunga to mona be ditumuka kasi. Mama cheminde le mugulande winange. Iselo kitu ka puku mununi ko kasi. Ah. Ah. Yeka kaka fumunzambe kabo katusalisa ekyoke lumbu kifuana elumbu tukalavo ana ne Congo na nzaya mvima tuvoende wana fuluki mosi to dia to noa to mokena kyokyo ilumbu tu mona peve ekifumu kieto kasi koso diambo itangwana nzevo maipopele unu anka kakazola moko kansa mbutabo nakovola taula nakovola utamutu utaula
vukutawele ke myo khololo semiende kuvumo mbotolo oloza bandeko na yebi ke tango na lobaka mingi ba comprenaka te kondo kwani kongango tango na lobaka mingi pe bayokaka omona balobi te endiona nkuangango nagawa ole banza bo endion leke makato boba makeleka bamususu pe winanga kwani ngango kansi malamu alinko ndima yango te madamu abebisa wani saka motema mabe amikolo balobi soko lingi mutu nakale longi de kumbanika mbandiki longi songele nzolako kansi nalunda dio phangiwele bata kana fuidi ngeuli nange mutu imbi kuma okale longi di bandiki phangi yako ethanguze nkake dio di longi di kale pepe kudi kota muna mbundu iphangi yako kasowe ngindu wangi di longi lundi lidio phangiwele fwa ayandi dia kapo ngeuli nange mutu imbi bandeko lelo na kolobela likambo eri yande kona biso rive kono parce que nasina lobela ki yango deja ndeko tango rive kono asala le bomu na ye ngai na lobaki ke albumu oyo ekomepesa biso ngambu po oza kolobela mingi batu wana ya ngambu wana nayebi ke batu mingi bakomprenaki ngai te mais tango nazalaki koloba nazalaki kobenda ndeko na nga rive kono matoi nazalaki koyebisa ye ke bo emono itoyone kongo nazalaki kopisa ndeko na nga rive kono kobo emono itoyone kongo kuna finda kuileka ngemono nangize kupata tsangu kina zawe kulukamba kasi kuna finda tuleka ngabo awamona hapo ezombo izowa kuna finda kuileka ngemono kuidila ngemono amona hapo ezombo inange kumbazi amazowa eni nanga kasi rive kono yaandika kala kufinda ko kupata kakalanga muzombo kuna na mboka bazombo kuna pa yeye azalaka yango wana manu zakaria ko kemela nge itoyone kongo wena bani nganye nsamu kukanda yango wana nabaki rive kono ndengo zako bwaka boye zo parlestir la sap eko memse biso ngambo eko tika yo eko zwa biso banani bazombo. Mais nous sommes fiers de notre nationalité. Tobomba kayango jamais. Lelo oyo namoni ndeko nangai Jenga Samuele abimi alobi. Jenga Samuele mutamutu ikonzo diako. Mangapo bengeye ye mona momambote mono. Lelo oyo programa lelo na lingina baki sakaka na oyo yo lobaki Jenga Samuele na oyo yo lobaki tango bafingi kulutu na yo rive kono omuna keki no yo pe tango na yo ekoki oloba wewe mutamutu mono diako jambu ngina diao die koma muna maukulu ngabo bengeye ndeko omoni lisumu na biso ezaliko zala bangole lisumu na biso zali jalousie na batu oyo bayebaki biso te pe bayebaki valeur na biso te na grandeur na biso lemvuka
ndeko namonaki yo olobelaki sur egeto yeye azalaki kofinga kulutu na yo muzombo wana ye asala boye ndeko ngai si nalobelaki yango nabendaki matoi kino nkanutu nata Rive Kono azali moto asali miziki na ye c'est le connaissance na ye alingi asepelisa mokili mobimba batu ya ngambu mboka na biso partout yango ye azalaki kosala langage utilisé ezali langage ya miziki mais tanga na bakabaki nini no langage wana yolobi muke bako comprendre yango et jalousie ekobima bandeko ngai nazala bakamaradi ebele ba congolais na kotanga bakombo te eza important te naza na ndeko na ngai Bokatola za awa naza na ndeko na ngai Kamondo Mulamba olimbisa nazalaki na fete ya leki na ngai 50e anniversaire na ekuna na kuti bandeko bazalaki kuna ebele oyo bayebi nga bambula ebele basepelaki komona nga lisusu naza na mama Mungala mama Shushu toza na ye awa nazali na mama Jeannette mama Mungala mususu aza kuna naza na bandeko ebele naza na Café Chimanga aza na Kisasa ye Muluba tout ça sont des Congolais naza awa na tata Mapasa na mama Mapasa bango Besingombe na koko tanga bakombo ebele me nalingi kotanga bakombo te namoni ezaka exemple napesa kaka naza na leki na nga awa le gouverneur Mukoko naza na leki na ngai soka kanisi ngai mona yelinga ba 20 o kulutu naza na mwa 80 na mlenge na yela yongo leki na ngai mayele dina cheche nazali na batu ebele andeko bakombo mwana tanga yango ezate sont des Congolais mendeko soki tozali kotika ba réalité ya mokili ofinga mutu ote muzombo moko boye est-ce que muzombo na pourquoi ko sala boye mais bandeko papa Wemba tanga zo na poto avant mort na que son âme repose en paix mais ba oyo bazo salisa ye mingi zeki bangolais bazo beti ba concert batanga ki yango batilo pe bazo beti sa ye ndeko nanga ki amsito aza na France aza témoin ya koloba tango ba Ango Star baza na France bazombo ebele bazalaki kuna basimbaki viva la muzika kobetsa bango ba concert namonaki Asha Movoto lobi kutu ene ba voyage ya Angola ezalaki bazombo bazola papa ba visa mais pourquoi lelo oyo amitié mutu asali na ndeko na ye amitié personnelle ya Rive Kono na ndeko na ye Niarkos amitié na bango ekoli lelo moko azana bomoyi te moko atikali alinga sala geste pona amour akina wana moninga na ye bino bokomi ko telemela yango ekomi yo muzombo moko asala boyi te siko bino bandeko ne ba Congolais pourquoi bosala kite bino boza tellement important boza na grandeur moko boye pourquoi bosala kite bozala ki mutu ala na bolingo alakisa bolingo azaki na wana ndeko na ye bino botomboka boba na kofinga na bato bayela bango na poto ba carton ba utile na batie na carton bayela na poto akomi abimi abandi kofinga bazombo ni bandeko bazombo oyo bino bozofinga ndeko na ngai Jenga Samuele
nalingi na rapele yo parce que namonaki opesaki lisolo ya kitoko ndenge osalisaki egeto yeye nasepelaki na lisolo wana nasepelaki ndenge honnêteté ya muzombo mutu pamba azwi mbongo ya egeto ye na avion akei kokomisa yango na libota na ye ndenge asekaki ye aide. Mais moi je pense que soki tobalolaka yango ezalaka angolais ezalaka kokangama ezala egeto ye bapesaka mbongo, je pense que mbongo ndenge ekoma te na ezaleli yo bozala yango toyebeli bino na bandeli yango mbongo oyo ye apesaki na Jenga Samuel amemela ye parce que azalaki mokangami barefulaki ye mwana muzombo parce que na biso muzombo veut dire honnêteté, muzombo veut dire bon cœur, muzombo veut dire intelligent, muzombo veut dire calme, muzombo veut dire ce qui n'a pas expliqué on ndenge nini biso toyebeli yango bongo. L'exemple ane barefule yo muzombo oyo yo bengi muzombo yende azwaki mbongo oyo zalaki nango na société na yo pesi ye azwi yango akomisi na liboto ni tete lui tamso poto zonga lisusu te yango na tine ya muzombo veut dire bonté, amour, de bon cœur. Honnête à muzombo azali azwi mbongo na yo akomisili yo bon cœur azali amoni ke asalisa yo akomisili yo lelo yo oza kofinga ye oyebi te ke ye leki ya mutu ozofinga muzombo esali kaka mawa mingi bazombo ozopekisa te bandeko na yo bakende na mboka bazombo te. Ngai ko ndenge baki bongo petit ko bosala ba terrain na bino mboka na bino po bino bozala kuna na mboka na bino ofinga ka bazombo be opeki si ba ndeko na yo te keno bokende na mboka bazombo te parce que bazala bango bazombo bato bazala mikila bato ya pamba nasali komeka kolimbola tina ya muzombo wana ye azalaki kolobela mpona rive kono namonaki Jenga Samuel alobaki likambo no boyebi te ba conséquence yango bokoko causer te Jenga Samuel fozalaka clair envers bango parce que namonaki olingi mpe kofongoma te envers bango il faut kofongomaka Jenga Samuel ntango bafingi yo oza na ntina te oza eloko te deva bango soko olingi korépondre te botyango en pratique bolakisake bon na mboka na biso sikoyo tokolakisa na tina na mboka na biso. Moi je pense que et comme tango parce que makambo et tout ça bango mbalebele muzombo veut dire parce que muzombo angolais ya mukongo bon veut dire bon cœur, veut dire honnête, veut dire travailleur. Alors na bango muzombo mais sikoyo azo peksa te keno bango bato équipe ya munene soki ndenge nini na bazombo bakende te mais vous oubliez que bazombo oyo bazala mikila te bazala manzaka bakoko swa bazombo oyo bazala mikila ndenge bozokanisa mais non bazala mikila te ndenge moko apesi nga lisolo bilanga ndeko oyebi ke bazombo baza bizarre azopesa lisolo oyebi ke tokomaki tokotaki po tokende Luanda mon frère bakanga biso na frontière bajo wana bakomplika biso bakosi biso na kasho oyebi ke ere moko boye toza siko barefule biso chef on a zo ba question do ba punition chef on a ere moko akoti
retourne na lingala est-ce que mutu wana seki bino bakadi d'identité aza wapi oh ngana ningani mais ndeko ozonyokola biso boye vraiment azatikala nga mte lingala ngana tuni ye oh est-ce que ye azali konyokola yo aza mutu lingala na tuni ye mutu lingala ngelo banini mais ndeko biso sikoto baka portugais teta nga biso ko yose koloni omekana za congolais ndeko nakatala kaka nga bindeko tangu yo ozalaki na passeport na yo na visa ote ozalaki na passeport congolais ote donc oke na mboka ya mokonzi wana oyo asoda ozonyokola yo wana ye sikoyo yo olingaki ye bana azowambunda bana kobeta po ezo balingala leleka kende te moto tala kaka abili baportugais mon frère doki tosi bate doki tala kaka tosi bafimbo ngambindeko na ngai bobukaki mibeko lingala ye aloba te ezali important te parce que kuna na mboka na bango balango portugais lingala ezalaki important te posa na ezalaki akanga yo ozalaki irrégulier posa na ye akanga na mutu oyo asala mikanda ya lokuta yango wana azongaki na kasho olakisa mpo mutu wana mpe akangama soki mutu aza angole mutu wana akangama asala boloko c'est tout sikoyo expression ezopesa ngai ndeko na ngai lumina sala ndezo mbunda bana kobetake no yo ezalaki munene fale mutu wana bana kobanga yo ye azalaki chef ya soda esika wana te ngambi ndeko na nga ntango tozoloba toreflechisaka type wana aza na mboka na ye azotravaille na mboka na ye bato moko baye baza irrégulier baza na ni document nini balingi bakota na mboka na ye sikoyo soki bozali bamercenaire bozali banani basala coup d'état doki azwi mbula bino kobeta bino boleka bino bon peuple na ye sikoyo mabeli esalaki lokaka ngai bino mabeli nasalaki epuis bozali na mboka na ye ngabi ndeko l'avait bien fait asalaki boulot na ye donc ndenge akanga bino bazongisi bino yango asalaki boulot azalaki bon mpo akoko fier bino ndoko afier akoli bino ti bogangi azwi azongisi bino parce que asala boulot na ye mais akangi bino kaka baati bino balwa ndenge ezalaki batie bino na kashe otango mokolo kokaki bozongi asalaki boulot na ye ndeko nanga lingala ne veut rien dire lingala eza ya yo eza ya ye te donc amonaki nini kino mutu efo bakanga wakina badocument wana asala mikanda ya faux parce que osi bapolitique fekala lingala yango nazongaki pro lingala soki lingala ke non écoute fo mutu namonana donc meme ngai nasala kaka ndenge moko po mutu wana asala document ndenge naluka ye fo mutu nakangama donc ba principe ya musala yango wana bokokenda mboka moninga te boke bozana mikanda te okeka irrégulier biso okenda passeport na visa na yo bongo mabesa wana okete oyo ndenge kotambola na Angola visa na ngai yango oyo nazoki na ambasade na bino bakotula combien de temps betula entre okoti bongo mabesa wapi eske bango mapesa kino kuna bokende te so ozana visa te bosundela bozoya kuna après ça kaka yo lisusu o muzombo moko boye soki ye alekisaka yo solo finge muzombo te ngezala bongo te tango koma na Luanda kuna okuteli bajumsu basala mikamisi ya fou voyager obi wana bazombo wana te et c'est ça qui se passe aujourd'hui Jenga Samuel makambo mosusu il faut kozalaka clair ndeko na ngai soki balobi oyo oza bazombo moko boye tondimaka ekolo na biso tozali bazombo mais tango bozali minene bandeko na ngai epai ya bazombo bozali mike bokende te po bazombo bakoki kosilika tango amonaki yo oyebi te akoki kosilika ozwi décision ya ndenge nini parce que ozali na monene ozali ya devant ye ozali na mokanda te oza na eloko te bandeko botika bozala na mboka na bino ya bato minene bandeko Jenga Samuel na rapele likambo moko lobaki te omoni muzombo oyo ya rive kono azali na yo muzombo oyo zali bino bofutaki mbongo ya indépendance ya Congo tata na bino kombo na ye Mingiedi Mbala à cette époque association
ya ba Congo ezalaki. Tangu ezalaki nanu Royaume Congo. Ba mindele bauti na Allemagne, Léopold Ier abotoli mabele abandi ko nyokola bango sangwe kena oni bakena conférence ya Berlin bavanda bamiki ke non photo botola ye mabele. Wana ba 1985 ba 1885 pardon. Na 1890 ba ko décider bakabula bamboka wana. Bakabula bapesa Belgique, français na ba mabele. Bande ko nangai tangu ekomi kobundela kosenga indépendance na Congo nini ko salema mbongo ezalaki te. Basalaki association ya Abako. Ba Congo bakendike na Congo démocratique, Congo Kinshasa, ba Congo Brazzaville na ndambo ya Angola bazalaki kuna basangani. Mutu akina mbongo tangu wana kombo na ye Papa Mingedi Mbala. Yende mutu apesa kimbongo. Tangu ye apesi mbongo Nadia Ngenda basangisa kimbongo ndamba zaki na nguba complete yango bapesa ki bolimbi sangai muke bandeko na ngai mbongo oyo bapesa ki na Maître Croquet ezalaki Papa Mingedi Mbala na Papa Diangenda pesaki mbongo ndambu eutaki na association ya Bakongo. Na association Bakongo wana mbongo wana pesaki Maître Croquet wazalaki mundele belge oyo adefandaki peuple congolais pona kosenga indépendance po Congo ekoma indépendant Congo Kinshasa. Muzombo mutapesaki mbongo wana. À cette époque, Monseigneur Kimbondo Mutandu faisait partie, Papa Kanza faisait partie, na associé à Bako, Papa Mingedi Mbala faisait partie, Papa Dialungana faisait partie, Papa Kisolokele, Papa Diangenda, Papa Massamba Deba, Massamba Deba, il y a Congo Brazzaville faisait partie, les vieux Albert Ndele, celui qui fit le gouverneur de la Banque du Congo à l'époque, il a fait partie à Bako. Tout ce monde-là, il a angolais. Papa Albert Ndele, gouverneur de la Banque du Congo à Kala, il a angolais, Kabinde. Papa Mingedi Mbala, il a Muzombo. Papa Massamba, il a Congolais à Brazza. Monseigneur Kimbondo, donc c'était le Congo à cette époque. Abe nani na bosili suki nani na bosili kombo na ye tous ces gens là. Bazala kitango wana. Le vieux Albert Ndele, gouverneur de la Banque du Congo. Petit frère na ye, c'est José Ndele. Bazala ki premier ministre ya UNITA. Ya Dr Savimbi. Oyo bakendeki ko signer nani ya paix ya indépendance 75 na Portugal. Na Algarve, na Alvor. Na Alvor. C'était son petit frère, Ndekonaye. Azalaki, il fit le premier recteur africain. Ozofinga Bazombo. Premier recteur africain, Oyo a travaillé dans l'université à Gabon. C'est Joseph Ndele. Muzombo. Yakabinda. Bazombo Oyo Zakofinga. Mbalasima, Djenga, Samuele. Yebisilanga mutuwana, Fingaki Muzombo. Ce qui lui il parle, il est libre, c'est grâce à Bazombo. Bafutaki Maître Croquet Mbongo,
po bakende kosenga indépendance ya Congo à cette époque. Yango na lelo ye azofonga. Soki baki grandeur ya Muzombo te, c'est Muzombo qui lui a rendu libre. C'est grâce à Muzombo ye azalaki na avion. Azongi na Kinshasa, yo Muzombo Jenga Samuele okoko tikela ye mbongo na ndako na bango. Po ye akoka susu kozonga. Soki akoma libre ye. Ayaki na poto, c'est grâce à Muzombo Mingiedi Mbala. Bazali tata ya Rive Kono, na ya Jenga Samuele, na ya Ngai, na ya Sami Mangwana, na ya Mavatiku Visi, na ya Bonga, na ya tous ces mondes là. Manuaku, Baba Nyoka Longo, tata na bango. Kombo na ye Mingiedi Mbala. Ye mutu apeseki mbongo na maître Croquet po basenga indépendance ya Congo na ndambu libota ya papete ngena bazaki nango basaki Congo koma indépendant yango na yo ya na poto. Donc Muzombo aza grand. D'ailleurs na ko rappeler na ko pesa bino lisolo ya ba kombo ya ville à Kinshasa. Tous ces noms là se trouvent en Kikongo. Na ko sala bino programme pona limbo de la bino yango. Kinshasa, Tiba Ndundu, ezalaki ya ba Congo. Tiba Congo, tout ces parties là. Tango ba Kaboli, et comme na Congo démocratique, ndambo etikali na Angola, ndambo eke na Brazza. Ndeko Samuele, Jenga Samuele Mbala Sima, soko moni kande salio, loba yango ko bomba te. Olbaki oyo bango bakoko koze te. Likambo yako koze te parce que biso bazombo tokoko silika. Toaso na pose ba mbo ba pese ba na mboka na biso te. Comme bazami nene, comme biso te ba nyamato na mikila, donc ba ya mikila balingaki ba bloquer batu. Soit disant bino batu, biso ba nyama balingaki ba bloquer batu. La seule chose, c'est lui qui incite les bazombo n'a pas dit à son peuple de ne plus aller chez les Bazombo. Qui veut dire il n'est pas intelligent, il est bête. Et ça dommage que na évité ceux qui ont classe qui t'a kotanga na évité mais yango message na zaki nango Bazombo bazali batu bazana valeur zali ba on valeur munene obino bo éviter. À la prochaine.